Mayele, alobi ah ouais ça ma solo ya bato Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Vous savez, na zoye sana bato bakendaka bafeti. Eza na bato ebele bakendaka feti pour na but mo précis. Oyebi no but no depuis na ndako me ba wanga na soki na remarquant ngo na za ko animer parce que na anima ba feti mo ebele ya mariage tout ça. So na za ko animer, ya na ba jomo ba frima fort ba lo ba rien. Depuis na bandaki. Maintenant nous allons faire entrer les mariés attends. Surtout père mon goût moi c'est sabi. Na mon garçon na nabité. Un cas dans la lobby. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps pour passer au buffet. Moi, la paix rentre tellement. Ouais, le gagé nango. Le gagé nango zoya. Zoya. Dans mon araye, na TV. Je vous dis que na Bossanakate, le lot anniversaire na Vieux Zéphirin, na Kanisi sous le lot. Vieux Zéphirin, c'est un monsieur Oyo à Innova. À Innova, on a fait un mariage. Yaya Kana Saninaye. Parce que à ça la constant na sani, même les services traiteurs comment on les trop ba platir sani. Nakala obi nakala fête ya kala le roi fête le loter. Nakala tono que ne fêti boke fêti donc ebeba ba kolamba pundo musaka ba kolamba fumbua c'est dit fêti ba bomingombe ngulu si fête comment ti ba mo kalinga mala nani ba kalingi fit na quiz so pe ya sauter atinaka li pena quiz avec un peu de chance elle et ngombe peye mo ya suye mo tatini mbanga mikila mipandi on comprend ça dit ba réduire ça siko loka biloko pe réduire ba mo chaper na sani ba platir sani on na kalezaka so botoka ba pondu na feti ça dit faut sani ya libulu o chaper na pondu ba o mona muta suzu ngomna na debula wa koto pondu bena na minganza siko azo le kabino ata bino bilongi siko vieux Zéphirin et ça la kaye pas si changement wana balobi mondialisation mais et soit kaye vieux Zéphirin ayaka na sani na feti alobi ndenge nazomona makambo ezokenda moi je suis conservateur ndenge makambo ezokenda ba feti oyo eza malamu te siko alataka bingi croisé ba croisé ngo pesa na 3T je pense so boke kotala bomona ba croisé mo ya bien oyo ezotika espace à sani siko yo azaka na sani na libulu achaka na nani on dit matin aye na feti to telemi na ye na traiteur ba pesi sani omoni moi si moi azaka wana asurola ba sani a pied yo asuri sani a pied yo biso tozwa et comme tu as vu c'est Zéphirin chez vous abibisi tala sana libulu sani bena large bon ba chapeau penalty et bimisi na biloko boye et be dini na se ache siko vieux Zéphirin bazo chele kaka ba comprendre ezo mona na te et puis a kende te bah c'est monsieur passé non non je vois pas je veux voir donc hier pas les cas faut amona baton ici pas et Matima ngoma muke alega qu'est-ce que côté et puis tout ça c'est quoi pas ça mais 3 bachele 3 ça c'est quoi L de non mais 6 bachele sikoyo to moni a poussé na poussé ni elle m'a zongo aussi à côté beaucoup to c'est pour mon épouse célibataire c'est pour mon épouse desani bacheli plein ici abandis ko kozonga yaki directeur na bango mtabalaki directeur ayebi Zéphirin ayebi les Zéphirin attends la bifa musala asala ka ba miracle la bifa musala ayebi déjà tant pas moi nazo kende ayebi si moi c'est d'ailleurs autobala sikabi chérie Zéphirin va manger moi c'est Simutu si vous vieux Zéphirin sont na desani na mon aga directeur tinga monsieur modérateur na yebi micro Zéphirin be Kara Zéphirin Mandiango attends tu vas patron bah patron tu vois pas qu'on est nombreux remettez si ok ndeko remettez faites mobile kangé longino obi
zwa likambo mosusu bato batala kota obi ke jona yanke mais siko bakanga na likambo ndengo wana komaka feti tout so kotika bata service traiteur bakoma so ba monika veze fika kote na porte te papa biloko eza muke bato parce que ça bato mosusu bayanga na feti na mawate ayana deux estomac aye ko tchango en service mukolo wana tu viens de chez toi mange un peu yaka na feti ko sepelisa pa to ko sepelisa ba balani mais yo ye as donc a yebike ako que de fête mariage lobby a purgé la peine la veille a purgé à la lipongi journée mobile pas à la thé aye azu desani et puis azolia sérieusement aller à Silici à lobby. Le buffet est clos. Bah, français, moi, est-ce que le buffet est clos? Ajoute-moi les mangoustins. C'est-à-dire, Batouana n'a pas lancé bango appel les lots. Faites des placements un peu d'élégance. Je pense qu'il faudra y aller avec un peu de modestie pour éviter à ce que débordement culinaire. Parce que excès de table pèse à l'issoum. Bien que les chrétiens belé, quoi wana, mais bakolobango arrêté. Tala, et ça l'issoum mo salamaka trop excès de table. Ozomona, remarquez, frère Moussou aye pa na bino Jacob avant le livre Jacob. Omoni yobo, nenge akofana na yobo ti, soka fufu beli maman na keye Yob de bandaki la yob. Oh, maman a la keipo. Tu as un séminaire moko boye. Mange avec les gens. Ya la ke pour na te ya Galate 6:6 kuna. Yo la version aussi ba. Na te ya Galate 6:6. Galate 6:6 c'est le binin. Oya zote ya liloba. O ba zote ya liloba. Kabola biloko na yo na muto zote ya liloba. C'est-à-dire en personne ba code déjà. Que maman la zote no te ya Galate 6:6 côté na kei. Papa c'est là liat. Ah maman yo. Ça yo. Ngamutu na kalaki na kila. Akalaka kila. Mais la moine na kiti kaka. La moine na kiti. Eza nini? Oh, eza mabumu na madesu. Na fufu. Po, l'ero be passer à ina l'enté. Mais ça m'a beaucoup kaka. Je te dis que akolia, c'est que tant azolia wana. Maman mabuma mbandaka. Oza ki sangani te. Oza mbandaka pena makasi. Mabuma sili. Je vous dis que c'est grave. Je voudrais un neveu. Oui. Juste que frère Zéphirin na ba Nico mususu asalika bajiwa na sala ke mama na ke na ngayebi ke bazongisa kai mais les jours on pena zaki contrer bati ah papa ke malamu e bien nguni amtema alors ba pena ke malamu na ke malamu na ba condition na biso webi Zéphirin batimela ye kaza molei munena ba fête parce que même na basango ba pour ba conseiller ba ses frères Zéphirin, il faut penser aux autres. Si ko jour so habiter quoi to pekisa zo kate lelo to lia selon ordre alphabétique. Donc ça dit ba bandi na A. Ba Amélia, ba Odon bazali, ba Yaratina ba C, ya otala ye Zéphirin. Frère Zéphirin buka lokuta. Ba tuna kombo no nani? Alphonse. Nga a Zéphirin. Oui, mais et là, on a un mariage moro. Dans le but de par ordre alphabétique à prénom la biso. Dans mon rappel moro petit idiot. Bah tu ne connais les Zachary. Bon, azo boulé déjà Kingwa Soso. Parce que Soso parti Kingwa Soso. Bah tu vas aller calibre ça, bah on a bisika nyoso. Batiki Kingwa Soso. Namona photographe.
yango na ba photographe na ba fête nkola pambola bino yango na photographie comme moderne lelo ba photographe comme ba patron lelo ba kambo changer na kala seka ba vieux Sims o ba vieux Sims o afuka ma likolo moko attention siko banda ko négliger ba photographe série wana obi ke ba cheli photographe mo kingwa soso na mbala mibale na piment vieux monsieur Teli asinga petit j'ai 43 ans hein. Ils n'ont pas tenu compte de mon âge. Et là, on y les a. Kingwa Soso, j'ai dépassé l'âge de Jésus. Je vous dis, non. Il y a un babi peut servir mon Soso. Et la selon considération d'ailleurs. Ne pas considérer ne pas tuer le Soso. Ne pas tuer le Kingo. Ça veut dire qu'il y a un programme voilà Ozaï. Babezo kingo na ba serso kwanga. C'est-à-dire bakatikata kwanga o purifier kaka po. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.